Tosola lisolo ya Kabuya. Tomoni ba vidéo misusu bimi. Ngata on va publier vidéo ya Kabuya esala ngai pasi Martin Engi double vitesse à fusée. Yango bomoni na yambaki petit zacle toloba pona bandeko na biso ya basi. Nde bazali ko publier même bandeko na biso ya mibal. Ozwa nzoto ya mobali au publier. Nzoto mwasi au publier. Et puis lelo ko publier mitakala batu bolimbisa ngande na oloba et comment nangolo mo muta préparé pezo pesa au ba jour alors bi date boy na ko publier mutakala mutu et comment nango normal ko publier mutu comment nango normal tant to moni Kabuya ba publier biso tout oloba keza mwasi to leli yango to bia c'est que mwasi. Pour moi, si ami mon anaki tenelongi a filmé, bah que publié, moutunio sur le bi moi si. Mais lelo oyo tozo mona ba vidéo monsieur Zozo Bima, to moni Kabuya, yé mo kwa leki na TV vraiment de konanga Kabuya. Bah ibi moi dans ma téléphone, mouto ibi téléphone wana, tu es bien. Dans te porter plainte, so ibi téléphone, pour que ok, te kono ngata ko teka, mais yo ke misna ba snap. Non, mais je suis là, moi, c'est quelque part bien, quelque où. Donc, si on est dans là, nous jusqu'au snap à partager. Donc, tu dis, ou bien, aussi, si Valère et moi, c'est bien là. Donc, si c'est là, mais nationalité. On a vu que, bah, mi balinga, on a ton main, te porter de plainte. Et puis, Kabuya Zolo Bake, bah, Samui Siote, Ozakaka. Ozakaka, na buzobo Yosama, Zolo Bake bien, bah, Samui Siote, Ozakaka. Et Simbite. Et puis, Zolo Bake, bah yibaki ngai mwasi na nga téléphone vraiment ndeko ki ata sonité ya makambo zoloba bah yibaki mwasi na nga téléphone pourquoi bo filmaka ba mitakala na bino bo bombaka yango na téléphone ko filmer za problème te mais bozo garder yango pourquoi sentiment nini oya lali mutakala o mutakala bo filmaka bo bombaka yango na ba téléphone. Tokoki kondima ba yibi bino téléphone mais pona nini ko bombaka ba film wana bo sali film porno na chambre bo garder yango peta mulai Kabuya na mwasi na yo après lelo bike il faut miye banan bandeko bolimbisanga donc il faut boyeba ke téléphone ba yibaka téléphone ba tekaka téléphone ebungaka nyoso wana bino boyeba na bino. Okamwara na ba orchestre nyonso ezalara na mutu moko oka mutu wana ndie mutu ne sala raté orchestre belé na Congo okaka jeune moko boye baninga ba répéter ye na sima podium ke Melody Amba parce que ba orchestre belé to rotanga to mona ngo pe na maison mère to mona ngo pe na ba BCBG to mona ngo pe pa Fali to mona ngo pe partout okaka mutu moko boye ba négliger ke na orchestre azana musala ayebi musala na ye mais ba négliger ke bazoke na valeur te po yemoko makambo sala la conscience na ye ezotinda sala na sala boy kaka diamba tant que baninga bazo préparer studio baninga bana répétition yo moneka kota toilette na diamba a commander ti ba baby say to ebite soki na famille ou bien soki na orchestre fi wana zotanga komba Fali bato belé ba obike ba bureau ya Fali nde mutu ba plibiye po akima Fali na poto atikala bato belé ba loba bon to bité botika koloba makambo na ba bureau ya Fali mais lelo oyo après ko plibiye ba vidéo to moni ba vidéo misusu OK Kabuya na mwasi na ye ba sala mo ba film porno c'est-à-dire ba simba na ba téléphone bazo filmer azo fiba na ye azo sa nenyos OK biso to kansi loko la Kabuya alangwaki mwasi na bandi ko filmer na sima kwiti na sima badiamba soki ndenge nini mais nga na yo regrettonga Martin tito saki émission to lobake nzambe a punir muto a publier Kabuya mais OK yemo Kabuya ngo basala na bomba film porno
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokola ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozuwa. Dr Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Pas de peine d'aboter. Oui, pendant peine d'aboter. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany
en face de la Robank. Nous sommes à KPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Balandia Elengia Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo, Mbote Nabino, partout dans le monde, Bozali, Ko Talabiso, na confiance nyonso, Bo Mesana Kope Sabiso, surtout Ndeko Nabino, Leki Nabino, Mona Nabino, Martin Engi, double vitesse à fusée, na Musala, Nazali Kosala, Tongo midi pourquoi na Katia Elengia Congo TV, to ratakate, to kota kaka, Poto Lukelabino, Bartualité, na Katelenga Congo TV. Merci vraiment, na Tracy Mbelenga Pro, merci na Glody Diasukala Mignonne, merci na Fondation Sadiki, Sungaba na Goma, Sungaba na Este, merci na Emoko Karisha Sadik, la Finlandaise, Mama Social na Katia Finlande, merci pe na famille Sadiki Mobimba, Irisha Sadiki, Jansia Sadiki. Merci na Junior Lange Mutu Oyo Asimbe Tazina Maboko nae, le jeune patron Junior Lange na PCOP Bambote Place aux Ali. Merci pe na DJ Tobis, président ba DJ Nyonso na Katia Tiangu. Merci na Romel Mosengo Mobutu Chukuma Papa na Baby. Mesdames et messieurs, Elengia Congo TV Tolobaki Oeza comme actualité Tokolobela yango. Et là, on y a ce YouTube, YouTube est glisté, mais il faut peut-être respecter les normes à Makambu. Pour na YouTube, oyo, bana mikie, kotaka. Webi mon nabiso ndenge ezalara déjà. Même bana 10 ans déjà, bazan ba téléphone moro mine ne bana 11 ans, bana 12 ans. Nyonso to salara na YouTube. O filmer mutaka la, o salabwe, bana batala yango na ndenga kuzu to mona yango. Même na Congo awa, même na ndenga Afrique, même na ndenga Europe, Amérique, Asie, Océanie, batu nyonso batalaka ba image wana. Yango tolobi YouTube eza existé, mais to respecter pe mibeko ya YouTube ba norme. Martin Engi double vitesse à fusée, liboso ya caméra naza awa, je crois ba image ba ozo très bien. Pour Balar Sabino, Ndenge Maramnyo sur Ezali, donc papa il mange Ezala bien. Merci mesdames et messieurs, Junior Lange, Azota Labiso. Lelo tueka analyse solo, ya animateur Nabiso Kabuya. Animateur Nabiso Kabuya, oh a travaillé mingi et pas ya fali. Aboua qui trop, a beteli biso, baba générique moko, en tout cas, pour Nanga Kabuya, a ebi musala ne makasi. Toka mwara na ba orchestre nyonso ezalara na mutu moko oka mutu wana ndie mutu ne salara te. Ba orchestre belé na Congo. Oka jeune moko boye baninga ba répéter ye na sima podium make mélodie amba. Parce que ba orchestre belé to rotanga to mona ngope na maison mère, to mona ngope na ba BCBG, to mona ngope pa fali, to mona ngope partout. Oka mutu moko boye ba négliger ken orchestre, azana musala ayebi musala na ye. Mais ba négliger ke bazoke na valeur te po yemoko makambo sala conscience na ye ezoti na sala boy kaka diamba tanke baninga bazo préparer studio baninga bana répétition yo moneka kota toilette na diamba a commandé ti ba baby say to ebite soki na famille ou bien soki na orchestre to sola li solo e kabuya to moni ba vidéo misusu bimi Ngatango ba publier vidéo ya Kabuya esala ngai pasi Martin Engi double vitesse à fusée. Yango bo moni na yambaki petit Zacle toloba pona bandeko na biso ya basi. Nde bazali ko publier même bandeko na biso ya mibal. Ozwa nzoto ya mobali au publier, nzoto mwasi au publier. Et puis lelo ko publier mitakala batu bolimbisa ngande na loba et comment nangolo mo muta préparer. Perso pesa au ba jour. Alors bi date boy na replier mutakala mutu. Et comment nango normal. Ko plier mutu comment nango normal. Tant to moni Kabuya ba plier. Biso tout le ba keza mwasi. To leli yango. To bia c'est que mwasi. Pour mwasi ami monana ki tene longi. A filmer ba ke plier mutu nyonso lo bi mwasi.
mais lelo oyo tozomona ba vidéo misusu bima tomoni Kabuya ye moko aleki na TV vraiment ndeko nanga Kabuya oye bwaka très bien Kabuya ye moko aleki na TV et puis azoloba ke bayibaki ngai mwasi nanga téléphone vraiment ndeko ki ata sonité ya makambo zoloba bayibaki mwasi nanga téléphone pourquoi kosala ba film a porno ataza mwasi na yo pourquoi so boza na chambre mwasi na mobali donc c'est que ba vidéo ezebele pourquoi so bolingani ka mwasi na mobali na poto bo filmaka ba mitakala na bino bo bombaka yango na téléphone ko filmer za problème te mais bozo garder yango pourquoi sentiment nini oya lali mutakala o mutakala bo filmaka bo bombaka yango na ba téléphone tokoki kondima ba yibi bino téléphone mais pona nini ko bombaka ba filme wana bo sali film a porno na chambre bo garder yango peta mulai Kabuya na mwasi na yo après lelo ebike il faut miye banan bandeko bolimbisanga donc il faut boyeba ke téléphone ba yibaka téléphone ba tekaka téléphone ebungaka nyoso wana bino boyeba na bino te ke lelo Kabuya après ba plibiye yo mitakala na yo yo lobi ke non ba yibaki mwasi na nga téléphone pourquoi ko sala film a porno Kabuya na mwasi na yo et puis bo bomba yango na téléphone tozoloba po boza bandeko na biso ba congolais oza animateur oyo ngai Martin engi double vitesse à fusée na lingaro makasi oyebi musala na Kabuya nini ezoyela o na vie na yo ebele babengi biso balobi non nde tosalaki mission na Petit Zacle nde tolobaki fi wana zotanga komba Fali bato ebele balobi ke ba bureau ya Fali nde mutu ba plibiye po akima Fali na poto atikala bato bele baloba bon tobite botika koloba makambo na ba bureau ya Fali mais lelo oyo après ko publier ba vidéo to moni ba vidéo misusu OK Kabuya na mwasi na ye basala mo ba film porno c'est-à-dire ba simba na ba téléphone bazo filmer azo fiba na ye azo sa nenyos OK biso to kansi le rôle là Kabuya alangwaki mwasi na bandi ko filmer na sima kwiti na sima badiamba soki ndenge nini mais ngala yo regrettonga Martin tito sake mission to lobake nzambe a punir muto a publier Kabuya mais OK yemo Kabuya ngo basala na bomba film porno eza nango bien olingi mwasi na za mwasi na yo c'est normal boko kanga bino ba photo na ndenge na bino mais tant que boko na kofi pourquoi nano bolingani kana mwasi basi ya poto bande on a biso ya poto bokenda poto po bosunga ba famille na bino bokenda poto po bosunga bana na bino o bazana niveau poto éducation ya bana botangisa bango mais bokenda poto te po bosala ba film porno bo bombaka yango après soki bo pesi mutu moko plibier boko moko seke ba yibaki mwasi na nga téléphone ndolobi ke ba samwisi yote et puis Kabuya zoloba ke ba samwisi yote ozakaka na buzobo yosala mo zoloba pe bien ba samwisi yote ozakaka esimbite toyo kaka soni na mamto sala mama oza kitoko mwasa Kabuya oza mwasi mais pourquoi lingika nzoto no exposer yango devant batu ba mona mabele na yo so bolingani mwasi na mbala mais bosala yango na ndenge na bino bosilisi ka il faut téléphone il faut ka ko filmer et bakisaka nini miliki mbongo ba diamant ou bien nini ou bien kitoko bien star batu nyonso bana poto balingi basi na bango est-ce que basala ba vidéo wana bana poto bana Asie bana Europe bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle le na Crème Miracle o eza produit naturel et ça le bongo na soya mbamba c'est 3 ans ça te traite ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Tokutana bongo le 30 juin oyoti le 3 juillet na salon David bana nyonso ya Paris na Saint-Denis tokutani na salon David
ozwi métro ekendaka Strasbourg tokutana wana na salon David Crème Miracle eza wana na réduction ya kafu il y a 20%. Il y a un problème na yo ya peau, on a un problème ya vitiligo, on a un problème ya non-uniformité du temps, on a un problème ya bouton, on a un problème ya tache noire due à l'hydroquinone, on a un albinos, on a un déco albinos. Yo nyo comme un problème ya peau. On a un bandeko baza na Afrique, on a un bandeko baza na Australie, on a un bandeko baza na Canada, na Belgique, na Quepan, na Irlande. Bonne nouvelle les que tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Crème Miracle zawana na maman Tina la Fès l'international maman ya Crème Miracle azana Paris pour na ko servir bino boya na ba problème na bino Crème Miracle éco résoudre ango. Notez bien c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 années, ça te traite. Ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la Crème Miracle de Maman Tina, Maman internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, Maman la Fès, Abengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi bino boya ebele balanda yesu pona mapa biso tolanda Maman Tina pona solution à l'opposition na biso balobi na Crème Miracle ya Maman Tina la Fès yaya bayaka kakaka na telema na toza awa tai toza awa tai ya Maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa il est makandi Maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuwaka na ngatai Maman Nicole Malonga makuya na kama kilo mkusi sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso Yasika Eye avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Banga penzambe ko nasi bandeko ba hotela ngebele bo kotela pe kabuya na buzoba oyo bondo finga ngai po mutaka le komina bana mike bandeko na bana nyonso ya Congo ba komo ba ke toyebi mutaka la artiste boy mais to ke la ngo pesonite donc komina ngolo moko ba je ozwika o publier no mutaka la moto et puis ngelo repesa kanda kabuya le kelo ba ke ba yibi mwasi na nga téléphone. To ba yibi, muto yibi, to porter plainte, to funde, o funda mu yibi ni yo moni o porter na ni plainte o funda nani. Wepe, nazaka kabuya, pokase nga non sila, mais nazaka kabuya. Muto yibi téléphone nyanga, to porter déjà plainte. Kabuya. Nga kanisa ki loko la, moi sinon ne muta yibi téléphone, peut-être a plibier yo. Nzoka kabuya ye, alo bana biso ki ba yibi mwasi ne téléphone. Sikoyo pourquoi loko la bolingani kabuya mwasi na mbal.
Pona nini kaka kosala ba film porno. Ba vidéo ezebele. Yo na mwasi no bozo ba téléphone, bo filmaka, mitakala. Bo sala ba film porno, bo bomba yango na téléphone, pona nini ko bomba yango na téléphone. Mutaibi, bo moni ete, ok funde na porte buzoba na bino bo sala. Donc boko mara ko sakana ba leta ngo même ya mindele même ya biso awa. Kabuya kwiti. Moi si notango yebi kaza mwasi na yo, oza mbana na ye. Yo bi ke ba yibe téléphone. Mais pourquoi ba vidéo ya kwiti bongo, mwasi na yo filmer yo. Ololo banu maramsusu, ozo kote la mwasi no zolo ba ke ba yibe mwasi na nga téléphone. Nzambe na nga poto, nzambe. Oza batemo beni, batem ba peso beni poto vraiment. Ba biwa kabuya, bo sunga kabuya ko. Même ba camarade ya mwasi na bo sunga bangoti. Ba film porno oyo batu ba gagner nango na mbongo ebele. Fo ba laksa tali bele na obolimbisa ngai. Batu ba gagner nango mbongo ebele. Mais biso ba congolais koma lelo ya ba zoba pena ba kizengi. Donc on dimi no mi filmer mutakala no o exposer yango ba leki no ya basi ya mibali bandeko no même ba papa na bino bazotala ba bike nzoto kabuye za rabwe. Nzoto mwana na moi c'est za rabwe. To sepela tende ba publier bino. Ngana sepela ngote mais ngama bela ngana condamner bino. Pourquoi ko sala ba film porno ko bomba ngope na téléphone. Après lelo olobake ba yibi moi sinanga téléphone. Martin Engi double vitesse à fusée, to hôtel mela ba marambo nyoso, to continuer toujours na vitesse oyo. Merci na fondation Fifi Juna. Fondation Fifi Juna Kalate déjà na Kinshasa awa papa Juna tozala ensemble na maman Fifi Juna merci pe na badaju maître Gims au bazotel la biso donc Kalate déjà awa na août et goza jour anniversaire na ngapo le 9 août et goza la jour ya mbota mananga famille Juna barozala déjà ensemble na Martin Engi double vitesse à fusée donc Junior Lange le jeune patron na 4 États-Unis Muto Simbe États-Unis soko benye na 12h na 20h, na 0h, azala pour nous répondre, Junior Lange, na Pesio Bambo Théâtre, donc, tozo bongisa déjà marambo belé, ekozala, merci pe, na DJ Tobis, anniversaire na yo, ezalaki le 9 oyo, en tout cas, na sir, na niveau Europe, au fait, qui ont très bien, merci pe, na Romel Mosengo, Mobutu, na Pesio pe, Bambo Théâtre, merci pe, na Chukuma Papa, na Baby, merci na Fabiola Madidi, la grande, na Katia Belgique, na Pesio Bambote, merci pe na Mama Anto Aluta, Antoinette, Sambela po na mboka na biso, po biso ba Congolais sotoke ba potoka ko publier mitakala. En tout cas, osunga pena bandeko oyo, bazana niveau ya poto, merci na Gobe Madidi, na kati ya Caroline du Nord, merci pe na Karine Chamba na Pesio Bambote, na kati ya France, na ebi pe outaki ko fêter anniversaire na yo, ezalaki pe bien. Merci na mère Alice Massamba, na Katia Suisse, mère doublée, Bambote na yope, yango wana donc, Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse à pisé, toko teleme la maramnyo sur mabe, yango tolobaka, toko tara place partout, toko taka poto laksabino, ba actualité, ne bouzo ba toko lobela yango. Bino morobota la ba comportement ba musicien, ezalara ba musicien belé, au monara ba comédien, au monara même biso pe ba journaliste ba chroniqueur mais bo télé ma rapeko tant bo mona déjà ba osala ba ninga mabe bino bozo sala ngo ka pona nini bo bi ke ba plibia rabatu mais bino bozo sala ngo ka pona nini. Merci botika malamu Elenge Congo TV donc merci to utopé sa message pour na Kabuya animateur oyo azaki pas fali alongwaki yende ba vidéo nezo bimebele ngana regretter ka rapport à l'équipe na TV azo boudé kanga Kabuya bakati lora ba kodimne nga ba sambwisanga mais bo sambwisinga mais et lobi na ngolo côté na porter muto ayiba ki plainte tala ba ventir donc bo ça ba film porno bo bomba on a ba téléphone après ba publier bo lo ba ke ba yiba ki moi sur téléphone vraiment botika malam Elenge Congo TV.